aussi la famille la bino le baka donc jamais on va se bloquer ba to susu bon yo yebiti yo kiri ko se inisa na formation on yebiti na ko sa famille on lance message ba ndeko na ngai tozo songa na nzela bokoko et le ko liboso faut comprendre nous famille yo oyo uti ezate ke donc hotel là pour il est à côté de la télémie on a on faut libango bimini ngai ya sali boye bana mona ngo eza ba aventure mutu akufa kati comprendre mutu akufa kati yango modi ke donc soki ozo tamala mabe na mokili oyo osala mabe yeba ke donc kufa na yo bakokanga yo bamosusu ako bakufa mabe eleki mingi mpe ta mosusu mpe okoti mpe na monde bakufi te. Avoir une parcelle à Kinshasa, ne plus un luxe. Grâce au service de FHP, devenez propriétaire d'une parcelle achetable en 4 tranches. C'est-à-dire 20 sur 20 à crédit pour une totalité de $2500. Voilà, comment propriétaire Elongo Nabandeko, il y a FHP, dans le service de Basali Bandeko, nous sommes au Bayebi Sele, Bayebi Maloko, jusqu'à l'entrée du docteur Mouyembe et Sikawapi. Si occasion, na bandeko nyonso que bako kakozwa ba terrain à crédit, hein, bossa vraiment na lombango parce que mon kilito yebité lobby bozomo un peu ba bisika na bisika to la sarabino ba bipai o ezalaki ezalaka ba zamba to zaki ko négliger mais lelo bino moko boyebi comment tu se comment seul mabele et qui t'a valeur et se multipliera toujours, c'est-à-dire que c'est le roi moto ya kozwa. Pour procéder, hâtez-vous en contactant le plus 243 82 161 72 ou le plus 243 85 21 43 344. Réservez vos visites et ouvrez vos dossiers en toute tranquillité. La terre Congo au Congo. Yenge kieno bambutaza bantu, yenge kieno na baya nyonso bolanda biso na mokili mobimba plus ou moins 510 millions de kilomètres carrés. Et c'est ngoma kasi ko eba ete boza tellement belé à Rolanda Bongo émission na bino sous la lumière présenté par votre frère Matondo Mutipongi. Lelo en tout cas na memeli bino sango ya sika pe na memeli bino encore invité à sika au besoin de découvrir dans quelques minutes. Mais avant que toi annoncer invité na biso ya lelo na osenga en tout cas bandeko nyonso balanda biso. Pour vérifier si vous vous abonnez à la chaîne, abonnez-vous massivement, envoyez-nous vos commentaires, toutes vos questions, vous likez en tout cas ma vidéo, et vous activez la cloche pour ne rien manquer. Vous avez PC Matondo Mingi, na bandeko nyonso o bazo partager en tout cas ma vidéo, tout le monde que vitesse ok makasi, vitesse ok makasi, tout le monde a ba vidéo ok dia ba 8000, ba 9000, ba 1000, ba 2000 en tout cas Matondo Mingi. Bueno osenga na bandeko nyonso oyo bazali en tout cas ko partager ma vidéo bongo, bae ba bongo ko s'abonner na chaîne, ça sera une très bonne chose. Et na signaler aussi na bandeko nyonso o bazolanda biso na mokili mobimba ko eba ete na haut-parleur télévision toza bongo na fondation haut-parleur et allez fondation oezo facilité bino en tout cas obtention il y a ba visa na bino pe suivi n'est-ce pas suivi il y a ba dossier na bino pour na makambo etali bongo voyage na pesi Matondo mingi na to chamvumbi le busia zo la biso Matondo mingi na maman Nelly Mokela. Boende sans plus tarder na annoncer bino que lelo tozo tourner bongo na ngunza moko azali pe fumu azwami bongo na mboka ya Angola et puis précisément na Luanda comme on a ye nengunza Congo na ile to beta masolo etali kingunza pour ebele ya bato bazana posa koyeba ngunza azali nani pe kingunza ezali nini. Voilà pourquoi sans plus tarder tozo bongo na singa tozo bongo na singa yenge keno mbuta muntu ngeta mbuta Matondo yenge mbuta boni mbuta
kitoko naza malamu. Esengo makasi koyoka yo yambo ete tokota en tout cas na vif ya sujet na biso motuna anga liboso ezali na mboka ya Congo tomoni bongo bitumba ezoleka na est en tout cas ya pays na biso toza de cœur na bandeko na biso nyonso na ba compatriotes na biso nyonso mais tomoni banfumu batelemi bongo banfumu batelemi balobi batelemi mpo ba mettre fin na makambo oyo ezoleka kuna na est yo pe lokola moko ya banfumu toza posa koyeba impression na yo eza nini par rapport ya acte oyo ba ndeko na yo banfumu bazwi eza malamu to peza mabe ba acte oyo bango bazwi mpona ngai ezali malamu. OK malamu batibika bato wana kosilisa makambo ezoleka na est. OK en fait eloko ya liboso nga na koloba likambo ya est ezali singa molai ezali vraiment singa ezali très profond. C'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que c'est vraiment compliqué parce que ceux qui totalement bien ceux qui est wana ils ont touché dans mon boulot ils tombent sur le wana ils ont pouvoir m'arranger belé il faut comprendre que non que eza singa molai eza tirikolo ti na occidentaux parce que ça va créer un désordre wana beaucoup de richesse, beaucoup de choses donc vraiment ça va être compliqué. Mais des bons fonds télémi beaucoup aussi ça m'a cambo vraiment ils allaient vraiment ils l'ont comme malam pas n'anga vraiment na pour aussi ça m'a cambo vraiment. Matono mingi mbuta boende to okota directement na vif ya sujet na biso. Lelo to lingi beaucoup plus sur le bela to beta masolo etali kingunza. Nazana mituna mibale o eza fondamental à savoir Ngunza aza nani pe kingunza eza nini. Mais avant o expliquer biso kingunza so eza nini toza poza koyeba d'abord ngunza aza nani nde moto bako ko benga ngunza. Pour na koloba ngunza azali nani ngunza ezali nini il faudrait que nous pour même la question moi histoire oyo et pour éclaircir pour montrer comprendre que non pour la ngunza pour la ngunza et pour montrer à comprendre puisque ce que tu suis il y a nos combats on a pisika ba tout temps sur comprendre ngo malamuté. OK oui au moni le temps passé tant qu'on va na kingunza na lo bango na terre moko ya CC pour montrer à comprendre kingunza ali mode de vie. Kingunza ezali mode de vie d'un peuple. OK aujourd'hui christianisme même christianisme ezali pe mode de vie. Ce qu'aujourd'hui l'islam ezali pe mode de vie. Ce que le bouddhisme mais au moins na moto na soki azana kati ya christianisme akozwa bizali oyo ba chrétien akolata yango otambola mokili selon mibeko oyo ya christianisme ndenge ezokolobela. Zolanda. Donc, ce qu'aujourd'hui un chrétien avec un musulman, vous comprenez, même ça va vous bailler de vous baler. Mais vous comprenez que, il y a un musulman, il y a un chrétien. Pour l'année, puisque le mode de vie n'a pas vous baler est différent. OK. Zolanda. Vous allez dire donc, moto vivre selon mes béco ou la religion naïe, azo ko respecter selon religion n'engé lobi. Zolanda. Donc, na ko se na ko ba kingunza pe ezali mode de vie. Maintenant, que o balobi ngunza ou kingunza na tango ya kala bakoko na biso na bon question to baka na mbanza Congo tango ko sala l'autre royaume ko to bi empire Congo ezali royaume qui ezaki empire Congo très vaste. OK parce que mon dieu regarder affaire Congo sur la petite histoire que ezali trois pays Congo Brazzaville Angola yango toujours moi Gabon Cameroun ça archifo c'est-à-dire ezali Chine Afrique du Sud puisque empire Congo la ka munene très vaste donc bisika mususu wana ezali ka gani ba représentant mais les grands rois azalaka na mbanza Congo maintenant na tango wana ezalaki na ba école initiatique otobengi Memba Bwelo Kinkimba na Kimpasi. L'école wana ezalaki po tango mutu
ozo kokota ba école ba académie initiatique wana ezalaki na ba répartir na ba domaine ebele ozalaki bato oyo soki okoti wana obimi médecin wa msusu obimi oto bengi nganga nzambi donc ba prêtre spirituel obimi ngambuki o ngambu comme un docteur ozolanda donc na tango wana na tango bana ko initier bato tango koti na kati ya école wa lokola neti Lemba ezalaki pour la commission prêtre en fait va prêtre Congo spirituel la prêtre Congo oyo bazali kokoza na kati ya domaine administration ozolanda administration pour na kokamba misala ya l'état nyonso wa tutu donc avant eloko nyonso wana okamba yango faut koleka na initiation qui na initiation ba initié yo donc initiation wana ekozala bakolakisa mayele nyonso oyo biloko nyonso oyo nzambe asala tia mokili mabanga pourquoi mai pourquoi banzete pourquoi zelo pourquoi nyonso wana bakolakisa donc nyonso ate bafumi donc biloko nyonso nzambe asala mokili importance nango ezali nini vertu nango ezali nini nini bomi na kati ya biloko wana bako yeba kolakisa yo nyonso wana tango osilisi yango nyonso wana sikoyo batangi soki kibonzambe otangi kibonzambe tango sisi kotangi kibonzambe ezalaki na rituel moko bobana kosala fo kufa pendant 3 jours basali rituel wana okufi pendant 3 jours okei na monde ya bakufi okei komona makambo elekaka na monde ya bakufi wana tango koyi komona makambo nyonso wana osilisi yango oyi kozonga 3e jour oyi kolamuka sikoyo ocomprendre ke na mokili po mayele oyo balakisi yo parce que omoni ke bonzambe eza nango na deux sens c'est-à-dire tout comme okosala ndenge mabe tout comme okosala na ndenge malamu donc pouvoir oyo balakisi yo okoboma mpe osali mpe mabe okobongisa mpe donc c'est à toi ya koyeba ndenge kotambola kati ya mokili oyo maintenant à partir de là il faut comprendre que par rapport à mayele ongana oyo bakisinga ongana yebi étape on a commis ce qui a salé mabe kufa na ngai na kende kuna kote na uti tala ndenge na kuko ko sala passage vie na nga kuna yekozala ndenge nini puisque ba oyo basala ka mabe omona kutamuso kuta ba basala bakanga bango bamikangami basala ba boloko basala ta souffrance sikoyo omoni biloko ndenge wana tango kozoka sona bomboyo okomprendre que te funa sala malamu tango zongi siko batuni yo ke olingi nini kosala kati ya mokili papo tolakisi yo te ngande na zamboye na ko soit na kozeli na bimela nga médecin médecin ok problème te wana siko bakoti siko na fibre ya médecine mbala moko batio en contact on tobengi kisimbi donc kisimbi na tokoloba na génie oyo ekambi banzete nyonso ya mokili oyo ayebi sekele banzete nyonso wana basali yo pont na ye siko bana korevelaka yo ke banzete nini oyo kopesa solution na maladi souvent des nini nyonso wana donc yango wana siko bana kopesa koyo ba inspiration afin kosala bakisi osala nyonso donc même opération tout donc eza ningo na donc moto oyo ntango asilisi kotanga bamoko ye wana babengi ngunza moto oyo ayekoli babombami oyo nzambe asala c'est-à-dire que secret spirituel, secret de la nature, photo de la nature, moto ayebi yango. Vous comprenez que non, un initié, yango tobeki ngunza. Donc yewana ababengi ngunza. Donc en coup de terme, ngunza c'est un initié. Un initié qu'on tobeki ngunza. Maintenant, de la lobaki ke kingunza ezali mode. Donc kingunza ezali mode de vie, c'est-à-dire elle déjà dit que kingunza il a outil pour expliquer awa tango ba initié oyibi mbala moko oyiko bima soit prêtre en disant la kati ya lemba et poni filière na yo soit médecin tout plutôt il mayele nyonso wana yango oyiko bima sikoyo ngunza puisque ozala connaissance de la nature oyo aza na maîtrise ya connaissance de la nature oyo oyebi bafatu nyonso oyo nzambe asala mokili ye wana babengi ngunza un initié mais ce n'est pas un autre, ce n'est pas oyo n'importe quel initié parce que l'initié va s'ébeler. Ok. Comme ce qu'on appelle initié par rapport à Konga, il y a Babato, Poto, ou
soit ton aine, tu as grand métier, mais aux Angunza. Mais on va bien Ngunza, on va initier la carte beaucoup qu'on a vu, c'est-à-dire selon savoir la mission, Ningali, on a vu sur Gonzambe. J'ai pas bien Ngunza. Maintenant, Kingunza, la Lobaki, ils allaient motiver. Donc, ils vendent des liabato. Ils allaient étaler les liabato. Coller les liabato. C'est-à-dire que le comportement va habituer les liabato. Donc, on se comprend la carte. La biso, on te bénit Kingunza. Ils vendent des nabiso. Et ça, les nabiso, donc, nous sommes. Ok. Bateau. Mais naana motuna moko, est-ce que bokese nezali entre Kingunza na Kintwadi? Est-ce que bokese nezali entre Kingunza na Kintwadi? To peza lolo eloko moko. Bon, omoni Kintwadi eza na kati ya Kingunza. Kintwadi eza na kati ya Kingunza. Eza na kati ya Kingunza, oui. Ok. Parce que omoni lelo koto ni toza boye na koloba eloko moko boye za motuya. Kintwadi nako eza ndini nako pesa yango exemple que tolobaka boye assemblée chrétienne soit ou de bon ou assemblée chrétienne de Dieu. Ouais, quand on appelle ça l'église la bango wana. Mais ça on a dit que assemblée chrétienne de Dieu. Mais ce que tu le dis ils ont la carte ils ont la christianisme. Mais c'est que broche moko bimi moko boye et ce que tu dis bango bazar la carte ya christianisme. Donc comme Kintwadi bango donc Kintwadi tia bangunza. Donc ils avaient que sangani ya bangunza. Donc ils ont la carte bangunza pour le Kintwadi ni sangani. Donc bangunza donc ils ont Kintwadi ya bangunza, sangani ya bangunza. Matondo mingi mbuta muntu na senga bandeko nyonso wanda biso en tout cas veuillez vous abonner, comprenez que c'est votre émission Sous la lumière. Ah nde bisiko bo découvrir des choses inédites. Voilà, motuna mo ezali mbuta muntu. Est-ce que eza malamu pona moyindo par exemple azala initié na ba obédience mususu? Je peux citer azala kabbaliste par exemple, rosicrucien, azala mormon, azala franc-maçon. Topé moyindo nyonso senge na yende azala initié na Kingunza. Bon, eloko eboso na koloba nanu omoni biso tozosala ba erreur ebele même na kati Kingunza tozosala ba erreur ebele omoni bon na kobodo sujet moko bodo se contrôle omoni eloko ya liboso nanu nde tozala kati ya mokili oyo ndenge selon l'histoire na biso nous avons 12 villas 12 clans 12 villas oyo ezoko répartissé ba famille ezoko kabola ba famille ba libota chaque famille a na totem na ye chaque famille baza na ba divinité na kati ya ba famille na bango bango dami ba yeli ngo tegena donc chaque famille baza na ba divinité na bango na kati ya ba famille na bango lelo oyo yo avant okende koyekola mayele nanu ya bato mosusu il faut comprendre oyo ozali tant oloba que omiyeba oyo ozali eloko bato omiyeba yo moko te mais omiyeba esika yo outi sani lignement ya famille na yo boza banani bakoko na bino batambolaka ndenge nini eza na bamisali oyo na kati ya famille na bino boza na sali na baactivité nini oyo bakoko na bino basala yango wana oyo kosala en harmonie pour comprendre esika ozali ke okotambola lolenge nini puisque tant mosusu na famille na bino balobaka donc jamais okokosa biloko ya bato mosusu bon yo oyebi te yo okei kosala émission na formation oyebi kaka okosisa famille parce que au bout de la famille et à la fin tu ne sois pas protégé parce que banque ya famille bakopesa mokongo puisque bayebi ke okomete acte boko boye na famille nde balobaka makambo wana moto akosala yango te mais yo okomi acte abominable ya mabe du coup okomaka yo moto oyo azangi sans assainissement sans support sans défense ozolanda donc ezali oui parce que initiation eza malamu omoni système éducatif na biso lelo oyo nde atangisa biso ya une partie oyo caché oyo balakisa moyindo te yango ozo cause ce problème parce que la même temps nayi koborder sujet oyo bakoko na biso ntango akala ntango bazotanga donc bazotanga c'est-à-dire école c'est-à-dire ke ya kimusuni ya kiboboto bazotanga mpe école spirituelle parce que omoni
makambo nyonso avant ekoma en réalité en fait on a miso elekana na spiritualité avant ekoma na miso vraiment na miso ya bato mais yo balakisi kaka oyo ezomona na miso ya bato mais balakisi kaka que esika oyo koko uta po omema yango po ekoma réalité balakisi yo te yango mode ki totanga ba diplôme ebele mais toza tosoka bakozaka ba réparateur puisque toza na capacité de niveau au sein d'invention. Voilà yango wana ozolanda donc toza na capacité wana ki donc yango wana que tout moyindo aza appelé que azala être initié parce que toza être incarné chaque moto aza na mission ayele na mokili oyo mais loko dirita biso parce que tonima babambudu mosusu oyo yako komisa biso mitu yako komisa biso ba esclave et tozo comprendre que non que c'est que telemeni voilà pas na biso oyo zo kosala que non que to avancer te mais ba peuple mosusu ba comprendre wana que non que po bango ba bunga po ba te liboso source ya bénédiction na bango source ya développement na bango et faut yuta et katse ba koko na bango ça veut dire que source li ndenge ba ko na bango ba salela à partir ya wana bango ne ba ko so ko po ba faire développer yango va faire adapter la ndenge monde zo kenele afin que ba évoluer tout tangi ba indien tout tangi ba chinois ba sala yango mais so yé na katsa kibuyi na biso tozo ko rejeter ba valeur na biso tozo ko rejeter kibuyi bina biso tozo landa oyo baba ya baninga suka nango ko komela biso ndenge ni donc toza prêt pour disparaître toza prêt pour toza sans support toza prêt pour to binga malanda ngulu donc toye bina biso to do vivre na mokili kaka pour la bonne forme mais tozo ko compter yango bonina mundele amolaka te moyinu azali peuple oyo azali ya seconde catégorie donc waba imete bozala mituke bozotambola bakolo samiedi bozotambola mais sans mutu esalaka te ok ozolanda donc lelo oyo avant que moto akende koyeba mayele mosusu wana okende bakonka baformation mais esengeli foza na sport puisque so omoni même dans cette histoire bakoma lebiso wakala bazokota formationneli ezalaka te ke noke po bakoma bade bamaso po balande donc ezalaka ke po bacomprendre mayele ya mondele wana formationneli wana ezali nini po bayeba yango po bato oyo parce que lelo oyo po baatake moninga il faut connaître sa tragédie il faut comprendre système na ye po atake ye parce que oko atake ennemi te soko comprendre esika telemilité okay. Sinon ezali échec en avance donc il faut comprendre mayele na ye wana ye wana asala nini atelemaka nini donc soko ozwi bakote nyonso kokoki na oyo nako atake bona akoyisa ye donc voilà pourquoi bamindele mpe c'est la même chose oyo bango ya boutilize na yo epa na biso bakoyokela mayele na biso bayekoli yango bacomprendre bato baza makasi baza fort mais bon biso peut-être dominer bango tosala nini il faudrait que tosala mécanisme tosalaka na babosana biloko na bango nyonso wana du coup ntango bakobosana yango bakomi faible ntango bafaible tokoyeba nde kodomine bango ok donc bakaboli yo na eloko oyo kopesa yo force po obundela indépendance na yo po obundela c'est-à-dire que souveraineté na yo bakaboli na eloko wana bapesi oyo ya mabe yango esalaki noke po baaffaiblir yo po mundele amatela yo abana sikoyo kokonza yo donc na kati ya kinguza naolonse message bandeko na ngai tozosunga na nzela bokoko eloko ya liboso fo comprendre nano famille yo oyo outi famille na bino parce que nguta telemaka eza teke noke otelemi kaka po elenga kotelema na telemi oda ofuli bango bimini ngai ya sali boye bana mona yango eza baaventure parce que la première des choses moto wa tena kingo zo na kasi ngunza eloko oyo liboso nga ayebaka fo banano eminimo ya famille na ye bakoko na ye abali bota na ye batambolaka nini posi eza molai oto bengi kanda famille eza sacré donc kanda ya famille esengeli na ngunza nyonso to mutu nyonso ayeba yango d'abord à l'avance mais oui il faut ayeba yango parce que chaque famille a mibeko na bango chaque famille ezala mibeko ezo kopesa ikambo oyo kosala te oyo kosala mais yo so tamoza nguza ozotambola contrairement ya mibeko ya famille na bino yo oza nguza nini oke liboso te parce que babandu oyo kosala oyo ezali esengeli force oyo spirituelle oyo po yo ozwa yango po kende liboso po oduma eutana na famille na bino avant que bankulu oyo en général bapesa losako
source na yo assainissement na yo koto telemi po aussi kama po osiama ezala na famille na bino mais yo sozali on a moins na ba ko na yo te mbele ne okoma fort okoma fort puisque yo so telemi okoma sa miracle moko mais yo ba na ta famille na bino ezala na nkuru moko boy azala ko sa miracle wana yango yo par connexion au hérité biloko wana ozolana par connexion au hérité biloko wana et bah on va couper on va alors que moi dans une ingénieur la biso note il faut azala le coup la télémi pour assurer les bottes mobimba il faut que la biso les biso tambolaka bango ndie mo ba koya baya ko la kisayo nini le kotambola le ko sunga famille afin que on fait répartir famille na kati ndela ya malamu donc faut comprendre nan mission le pas na kati famille na bino matondo mingi mbuta mais motuna mo ezali par rapport ya famille ya liboso eza que bon ndeko abotami na kati ya famille yango ya ye ayebi ba connaissance o nyonso zo mutu akoki ko apprendre ye ba connaissance o nyonso zo le ba azate bon pona mutu ane sengi na ya sa neti nini ke na famille na bango ayebi fumute to pe ngunza moko te o aza na historique ya famille agogo relater maintenant na kawana agogo sa neti nini matondo eza très simple omoni biba kiso la kosa miso o tango mutu akufaka akufi na ye lokuta mutu akufaka te mutu akufaka te fo yeba yango lelo mutu akufaka te onga na soloba eza makambo onga na vipe nga moko na kotémoigner yango mpe eza te ngo bayebisi nga te nga moko na kotémoigner yango très bien na yebi onga na soloba mutu akufaka te comprendre mutu akufaka te yango modi ke noke soki ozotambola mabe na mokili oyo osala mabe yebaka na okufa na yo bakokanga yo bamosusu ntango bakufa mabe eleki mingi mpe ta mosusu mpe okoti mpe na monde bakufi te bakangeli yo porte okomi esprit errant okomi oyenga ozangi esika ya kovanda bokana masomo soki tokosola yango bakexplike elekelaka ndini donc yango wana mutu oyo ayebi te mais eza très simple soki azwi un grand maître ngunza oyo ayebi nde na kosala rituel ancestral oyo ya baancentre na ye akoyeba nde kosala pont entre ye na baancentre na ye a partir ya mutu wana ye akokoma lokola nzonzi bonsoki kolobela te yebisa ye boye yaba na koyebisa te balobi boye balelo c'est très simple c'est très simple matondo mingi muta mutu mais motuna mususu ya mibale ezali par rapport toujours ya ndenge olobi ya famille fo muna mutu ayeba famille oyo abimeli pe lolenge nini oyo bakoko na ye to bayo na ye batambola na famille na bango mais tozomona beaucoup plus na Afrique ebele bazobanga pe koyeba ba connaissance parce que bazoloba ke no bakoko na biso batambolaka na kisi bazalaki bato ya bondoki bande koboma bato kolia bato et voilà pourquoi bato balingi kokende na ngambo wana te beaucoup plus yango me bato bazo embrasser choisi ça comme ça ba religion misusu yango ebele baoke na bango bakomi bango ba chrétien parce que balobi Christ aye pona kwa franchir bato na ba loi wana et ba misusu bazoke na bango na islam. Maintenant qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça mutamuntu parce que lobi mutu nyonso senge na ye aye ba origine na ye bon siko soke origine yango eza ya mabe moto senge na ya sami matono muta muntu muta muntu uzolanda nga nazolanda yo muta matondo omoni elona omona ngoloboyo so bayebise ko tata na bino tata abota yo muto misala mebe azanduki donc elingi koloba keno okoboya tata yebisaka nano okoboya ye azaka tata na okoboya ye zaki donc yango wana omoni le christianisme et l'islam ntango yaka na afrika wa bango bayaka po bakonza biso badomine biso donc nyonso oyo ya biso badiabolize yango ezali kisi ezali mabe ezali bondoki ezali boye donc eza na batere mosusu oyo bango bautilize bakomprenaka force spirituelle na biso voilà pourquoi bana kopesa yango eloko mabe omoni balobaka noto okindoki ondoki
Mais en réalité, ce qui en réalité, selon le langage de son centre, Ndoki, Asa Muto Aliaka Mutote, ok. Oh, Bengi Kindoki. Kindoki, ce n'est pas oh, on est à traduire yango à la sorcellerie. Kindoki est sorcellerie, Kindoki est autre dimension, Moussousou. Il est Muto se transformer. Muto va dépasser la planète, ce Muto a la connaissance, il multidimensionnel, comme à Bengi Ndoki, il a pouvoir. C'est-à-dire, il y a certains niveaux, il y a des degrés, il est très élevé. So même na kati ya école académique de tango kala na mara ko yeko la pouvoir wana. OK. Tout le monde a yango mettre ba Superman sali bo dunyo so wana. Mais tout ça ba ja pas la biso wana c'est des ba force que biso ko ba bingi no ki nduki. C'est un savoir. Maintenant on mutalia ka la sorcellerie ba be akaye soki. Donc muto dans la sorcellerie azan ndokite mazat soki. Soki ba be azan soki. OK. Donc là, c'est sorcellerie, va bien en Soki. Maintenant, un sorcier va bien Moussoki. Moussoki. Mouloki. Moussoki. Voilà. Donc, mon détail est la biso. Donc, on a eu le langage de la bisoté. En comprenant que la biso, voilà pourquoi plus la yaka, on est un missionnaire. C'était un homme qui est venu avec la mission. Ah, il y a une mission. Mission est nini. Pour détruire. Mais quand on détruit, est-ce que mon pote a yé libino, Bible wana, yé libino tewana, azago la mo po asunda bino po bozala, ningi jamais. Ya yé po konta bino, akosa bino po aye ba boyiba o eza sema mabele. Yo toujours la est le o est ce que bitumba nini. Mais ba doit comprendre pourquoi est-ce que réussi la rater. Ce n'est pas seulement kaka au Rwanda o ba rebelle M23 ba sala désordre non sona. Non. Et ça peut makabo e bonzambe pe e bombami. Zakatuona makamona eza musingwa eza musika et uti likolo donc les gens que mususu va faire mususu ba ko utiliser pour ba semer des ordres na ça dit na ba bénéfice à ba mususu vous entendez donc est-ce le kokolo ba la bino est très facile. Voilà pourquoi le peuple Congo doit vous comprendre que non que biso poto bunga biso poto zwakibia pour le loco passe ici là il faut tout zonga na source. OK. Tout zonga na source. Tu reconnaître ma oba bungi la biso, ma oba kufa pour la biso, pour le biso ngana tout ya lipa, tout ça pour mon salape, ba futi biso, puisque na tama kala mundi na ngana que noir a futama. Noir a zombo, noir c'était un esclave à vie. Azana tout salaire té, azana deux le côté. Mais ya ba ko oba telamaka, oba bungi la biso. Nana yo le oyo po sala musala yo pe ba futi yo yo po jipe visa o kepe poto o kebu mboka mundele po sala musala pe ba futi yo na musala wana ba isa ba to ba sala kiango mais puisque so ya ba bango te beaucoup sa Yesu il a sala nini pour la mission tout ni vraiment yo ata yo ndeko matondo Yesu asala ba nini yo sanga yi basi yo tamuntu ba bisi biso ba lobi Yesu akufela biso na Golgotha ezabo mote ba Yesu akufela biso na Golgotha yende muta kufa kwa masumu voilà ce sont les histoires Golgotha ce sont les histoires les histoires et ça va le kuta deko akufela goto sala kani d'abord mutuna la tigam la tuni mutuna akufela biso na Golgotha wana to sala kani babi mais biso to sumuka déjà partir ya lisumu ya Adana Eve to bebisa déjà ba commandé et tout voilà pourquoi il a fallu que moi nzambe nda ya po racheter biso na mabe wana mbuta muntu c'est archi faux c'est archi faux mbuta muntu c'est archi faux omoni eloko na koye bisayo boye pour ba question ni na la faut que ça va verser biblique pour comprendre ni ce qui ni wana omoni passe na biso ezali po Yesu te ou à deux Ève te du nord. Tout ça ce sont des histoires. Mais il est bien que notre missionnaire Aïe c'était un homme en mission. Aïe pour à détruire Bino. Même dans la Bible, ce n'est pas missionnaire. En 1482, il y a eu la Bible wana. Donc Alessi Mundela Zazoba a commis Bible na ye, na ma commis na ye, na mon connaît le poto. Aïe les Bino Bino le connaît. Zakana moto ala fuwa na ko ba français za lagate tuyo ko yokola mo ko na ndele do moto la ye wana ayo ko nsina mo nzambe ya solo ko bine ko bunga yo sanga nan bako na biso kala na po tedi na debi yeso kufaka surtout je te dis que la kufaka la peut-être de ballon 300
Donc, le bongo. Voilà, tout ça. Mais comment la mission va vivre avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ? Il va répéter. Vous voyez là? Mais on va vivre bien que. On va vivre bien que. Le mondial a eu l'émission Bible en 1482. Donc, 1200 wana, 1300 sur la l'émission vivra bien. Mais il y a chaque fois peut-être, la mission vivra déjà, ou on va vivre bien, il y a fois même, mais il y a pas été. On va vivre bien. Donc, nous sommes là, et ça n'a pas kavi, il y a le puta, pour bakunza biso. Pour bakunza biso. Bon, biso tondimi Yesu. À fois qu'on a vu le Yesu, nous n'avons échangé que par la biso. Te bondi, te développer. Peut-être dans la Bible, comment se coach. Peut-être ça fait peut-être au moins 7 siècles tout ça. Te bondi. Face ils ont toujours continué. Il y a un problème sur la bande de Koboye. Il faut toujours à la source. Ok. Pour reconnaître ma propre nabiso. Puisque nous avons tout ça pour pourquoi quand on fait tout ça, tant que tu es raté, nous avons qui l'a raté. Ok. Même le Bible le Bible dit tu veux que tu aies sur la Bible pour les chrétiens de la mingi sur la Bible pas comment. Si on regarde la Bible, dans Deutéronome 6 le verset 13. Pour autant la mot, c'est là où tu as pour comprendre. Ni même Bible la bango et Zoluba. Na Deutéronome 6 le verset 13. OK. Le verset donc Deutéronome 13 le verset 6 jusqu'à 10 na kotanga yango buta. Ozali ngana yo awaliam. Et to tanga yango malamu pour comprendre que boyido azokomi yebati. Deutéronome 6 le verset 13. OK. Azolo banini awa. 6 le verset 13. Alors bien boyé. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu le serviras et tu le jureras par son nom. Donc, on repasse en Zambé na yo. Donc, tu craindras. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu le jureras par son nom. Donc, tous en Zambé na yo. On jurer pour la combo d'ailleurs. Donc, ici, la 14, vous n'irez point après d'autres dieux de peuple qui sont autour de vous. Vous n'irez point après d'autres dieux, les dieux de peuple qui sont autour de vous. Donc, Banzame a battu mon sous les allez zinga la biso. Le Dieu de peuple, vous n'irez pas après d'autres dieux. Et le Bible, les gens ont dit ça, on va connu. Mais, nana yo, tout ça, muta matondo. Bah, quand on a biso, bah, yo baka yesu te, bah, yo baka bibite. Mais, bah, ça, on a un zambien pour bendo. Mais, là, tu vas me faire Jésus. Est-ce que tout ça n'a pas de alignement malamu, tout ça, libanda ya masolo. Donc kolanda litangi wana c'est comme si tozande libanda ya masolo de tozolanda lignée ya bakoko na biso te. Ah, moni Bible est clair. Bible est ça clair. Ce que tu as ce que Deutéronome 6 le verset c'est là tu dans le 13. Le verset 6 juste totangi yango à 6 to venu bokita. OK. Nous ne sommes pas sur mon retard. Tu pays na 6 yango 6 le nini. Yoka bien lobby. Si ton frère, fils de ta mère ou ton fils ou ta fille ou la femme qui repose sur ton sein ou ton ami qui tu aimes beaucoup comme toi-même t'incite secrètement en disant alors servons d'autres dieux, des dieux qui ni toi ni tes pères n'avaient connu. Donc, allez, vous avez Nzambe, Oyo, ni ma papa connaît tes pères, donc ma papa telle si madame aïe bakati. Voilà, tout continuer. Mais c'est d'autres les dieux de peuple qui vous entourent, près de toi, loin de toi,
tu extrémité de la terre et l'autre. Tu ne sortiras pas et tu le goûteras pas, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié et tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Mais tu le feras mourir par tes mains, tu lèveras la première sur lui. Donc, moto la fois bomaye. Donc, chaque moto, on aime se bonzame, oyo, yo, oye bakate, ni bakoko na baye bakate. Vous savez, moto à liboso, il faut bomaye. Il faut bomaye. Vraiment, mon que non, que toi, tu as conscience. Il faut pas que toi, tu as la zoba, tu wapi. Yo, bakosi yo. Mais le couteau, on a pas le mot que tu n'as pas bana. Bonjour, même sa génération. Après, peut-être dans 15, 20, 30, 50 euros, comme la bisonine. Tout ça, peuple sans support. Tout ça, peuple sans guité, ni de au sein de notre pour se libérer. Parce que tout ça, la classe à captivité est minée. Mentalement, spirituellement, financièrement, économiquement, politiquement, tout, éducativement. Donc, tout ça, on peut avoir un système où on est la salle, où on est la noire. Donc, tout ça, on peut cater, tant que c'est sorti dans le Kouana. Jamais, tout ça, n'a pété. Qu'est-ce que ça l'a fait? Beaucoup ganga le loti lobby. Oh, est-ce que ça libre de Zimchiboye? Beaucoup de titres là pour ça, n'a pété. Mutamutu, en tout cas, je pense que avec l'écran, c'est les minutages, toujours chuté déjà. On a vu qu'il y a un tellement ébélé. Voilà pourquoi on a saigné la bande de en tout cas, bon, on a émission désormais sous la lumière, la chaîne haut-parleur télévision, et puis bon, partager massivement parce que il y aura beaucoup à découvrir. Mutamutu, je pense que toujours chuté déjà par rapport à la première partie. On a vu qu'on a relobésé belé. Mais fumu bomba yango penza to koloba yango na deuxième partie na biso na ebité maloba na suka ezani ni par rapport à la première partie oyo. Bon, maloba langa ya liboso oyo nako en fait na kotibeta c'était mingi pa bandi konanga oyo tozana kata nzila Congo na Kingunza. Vraiment tout ça la makasi. Omoni le problème c'est quoi na yebisa bandi konanga ebeto. J'ai toujours dit que non, on ne peut pas parler de la spiritualité sans la tradition. Parce que au Komona, j'ai l'impression au Komona que non, que ceux qui ont tel qui nous même le niveau d'ambition, ils sont un peu différents. Et ça qui nous ils allaient adapter dans le monde du christianisme. Ok. Or, qui nous a adapté dans le monde du christianisme. Dans la Yémi, on a la Zoluba. On ne peut pas parler de la spiritualité sans la tradition. Parce que assainissement na biso oyo ya Kingunza bakongo ezalaka ta tradition. Il faut bato bayeba mibeko ya tradition. Ndenge evandeli na biso, esaleli na biso, elei na biso, kolaka na biso nyonso wana tout. Ils ont oublié Kingunza. Donc, les gens ont dit que mis une pratique spirituelle, mais pas bon, ça dit que il est la tradition qui est là. Parce que la tradition, c'est la mère, c'est la base, c'est la matrix. Ils ont autant de ce peuple vers la lumière et pour comprendre que vous allez venir dans Bango. Mais comment la bande comme sous que bon, ça la Kingunza, mais d'autres, ça, tradition féminine. Or, ils avaient erreur de délai. Ils avaient erreur. Ils ont des erreurs. Donc, au moins, là, une émission avec Kingunza, au moins, là, il me dit que je suis là, tu as rouge. Oh, rouge, ça m'a fait. Oh, boye. Donc, on se voit interpréter dans le il y a mal à monter. Rouge, voilà, tu as raté, ils ont boye. Mais ce que bon, c'est que notre banque de mission, là, tu as rouge. Rouge, et ce qu'on symbolise pour voir, il faut comprendre que notre rouge. Aujourd'hui, ok. Au moment où on a appelé ça comme moto, boye. Mais bon, on a appelé ça comme moto. Donc, on a dit que vous allez révéler. Vraiment, tout ça, la malongue, il faut te dire malongue, il faut malongue, il faut que malongue, on va penser à l'issue, mais tout ça, on dit qu'on a dit dengue, on a couvert la Kingunza dans l'issue par rapport à Evan de l'issue, par rapport à Evan de l'issue, on va penser à l'issue, mais on va
Donc, il cause la maladie pour que devant la lumière pour tout vivre. Donc, il y a un bon on a pris son beauté. Ok. Il y a un vino, vraiment, tout comme on a mis ça là, vraiment, tout si mon sala. Pour tout le monde, pour quand il faut ils allaient tant où il y a libération de l'homme noir. Donc, il faut conscientiser le peuple noir. Vous voyez, vous allez la valeur culturelle, la valeur tradition, vous allez très important. Il y a même ça l'appelle un jour, tout le monde que oui, finalement, nous sommes le peuple. Nous allons le peuple, vraiment souverain. Parce que pour l'heure, vraiment, tout ça, puisque c'est dans tout pays, tout ce critère pour être un peuple souverain. Matondo mingi mbutamuntu mfumu nengunza Congo matondo mingi na bandeko nyonso balandi biso de par le monde na ebete bosepeli parce que boyoki en tout cas explication nyonso oyo mfumu a pesi biso lelo par rapport ya kingunza boyende na pesi en tout cas matondo mingi mfumu matondo mingi na ebete na deuxième partie na biso o memela biso encore ma bomba mebele na sengi na bandeko nyonso balandi en tout cas vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. Vous avez des questions à poser, vous pouvez toutefois poser vos questions au numéro qui est juste affiché en bas de vos écrans. Envoyez-nous vos commentaires, vos suggestions, vos impressions, ça nous fera énormément plaisir. N'oubliez pas en tout cas de partager la vidéo, de liker la vidéo, mais aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer à aucun enseignement. C'était votre émission Sous la Lumière, présentée par votre frère Matondo Mudipongi. Quant à moi, je vous dis, portez-vous bien. On se voit au prochain numéro. Ingeta.